innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di. Et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme le lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Jeudi, merci pour vos ébeilles, votre télévision, la bino pour la colonne info, la journal, il y a peuple pour le peuple, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu désormais bâton et commandement et à SADC pour une année. Cérémonie à passation à pouvoir et Salema Kimokola, mercredi 17 août, na palais du peuple Longo, na président et à Malawi. Pour l'occasion, il y a ouverture, il y a 42e sommet, il y a SADC. Héritier Mapine, ma petite bas détail. Ezali ne sengope na sentiment ya responsabilité à makasi nde chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye azwi bongo mbende ya bokonzi ya SADC epai ya homologue na ye Malawit oyo azali président sortant Dr Lazarus Chakwera yango esalemaki mercredi 17 août 2022 na hémicycle ya palais du peuple epai wapi azwaki ba attribut nyonso ya pouvoir en tant que nouveau président en exercice ya SADC. Passation ya témoin oyo et marquaki cérémonie inaugurale ya 42e sommet ya organisation sous-régionale P oyo ezali kosalema na ville ya Kinshasa liboso ya partir ya collègues chef d'état pe ba membre ya organisation bango nyonso bazalaki présent na salle de congrès oyo ezalaki vraiment chauffé à blanc. Nouveau président en exercice ya SADC a salaki même lancé alobi azali kotalisa engagement ya RDC pour na ko appuyer na nzela ya gouvernement mise en œuvre ya programme pe projet oyo ezali inscrit na plan indicatif régional développement et stratégie 2020-2030. Boye pour na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lobby eza en conformité na thématique ya sommet ou lobeli ko promouvoir industrialisation au moyen de l'agro-transformation, valorisation des minéraux de développement de chaînes de valeur régionales en vue de réaliser une croissance économique inclusive durable. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tiré point d'honneur volonté à promouvoir industrialisation pe le sous
réalisé moyen ya agro-transformation. Nouveau chairman ya SADC alobi lisusu a remercié président Malawit oyo ye akitani na ye na ndenge ye pe a promettre kosunga ye na mandat na ye. Boye ba anje oyo pe ba défi oyo ezali kozela mandat ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tête ya SADC. Enfin, chef de l'État congolais a salué ki solidarité ya SADC vis-à-vis ya RDC pe ya population oyo abakisi kemboka ezali victime ya agression moko barbare na part ya voisin na ye Rwanda. Occasion ezali ya malamu pona ko remercier lisusu ba état lokola Afrique du Sud, Malawi, Tanzanie pe ba troupe nyonso bazali ko combattre en front pene ya ba congolais. Outre ba chef d'état membre ya SADC et sengela ki bosimba ke cérémonie et se déroula ki pe na présence ya président ya conseil des ministres ya SADC Didier Mazenga pe secrétaire exécutif Elias Magossi pe lisusu ba animateur ya ba différentes institutions ya mboka oyo bazalaki invité. Toujours pour le dossier SADC, Tika, tout ce bino que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant ouverture et sommet na homologue na ye ya Tanzanie pe ya Malawi ba beta ki masolo na etali coopération ya ba échange commerciaux. Héritier Mafindem une fois de plus reportage. Na veille ya ouverture ya misala ya 42e sommet ya SADC oye bandaki mercredi 17 août, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice ya CAC Félix Antoine Tshisekedi ayambaki tour à tour ba homologue na ye na après-midi ya République ya Tanzanie pe ya Malawi. Madame Soumia Suluhu, présidente ya Tanzanie, abetaki masolo na wiklo elongo na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kaka na bokomi na ye na cité ya Union africaine. Nasuka Masona Bango et dira qui près d'une demi-heure, les deux chefs de l'État Bango Basala qui déclaration mon côté Liboso Bapanze Sango. Kaka na même journée, président entrant ya SADC, Ayamba qui le sous président ya Malawi, Oyo Azali président sortant, Dr Lazarus MC Chakwera. Oyo a passé na témoin entrant et pas ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nasuka Masona Bango et dira que plus d'une demi-heure, les deux chefs d'État Basala qui point de presse. Na lokiso na Bango na point de presse Oyo. Lazarus a remercié qui président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Père République démocratique du Congo Mobimba, Nandenge ba réservé accueil moko chaléré pour Nabango. A talisi ke bambo kamibale bazali ko développer ba échanges commerciaux et sengeli ba lobela pe likambo etali visa pour na kokota na bambo ka omibale. Président Lazarus a lobela ki likambo ya intégration régionale na cadre wana RDC et Longona Malawi ba kotonga banzela barai pour na ko faciliter mobilité na région. Peli sous commission mixte et kotama en place pour na kolandela makambo oyo pour na makambo etali sécurité na est ya RDC. Président Lazarus a promettre soutien à Malawi pour na industrialisation ya région. Peli sous alobi a sepeli mingi na makambo nyonso eleki na Kinshasa ndenge nini Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président en exercice ya SADC oyo akoti a kotalisa appui moko merveilleux tangoye azalaki président nangambo na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié qui prédécesseur na ye pour na soutien oyo a promettre ye tangoye azali ko diriger SADC pour na ba question ya sécurité pe kimia objet oyo ezali entretien. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a profité qui pour na ko remercier homologue Malawi pour na soutien ya brigade d'intervention rapide na est ya République démocratique du Congo na nzela ya ONU oyo bazali ko contribuer pour na kozongisa kimia na RDC côté ya ba troupe tanzanienne pe sud-africaine. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a affirmé que ba relation ezali malamu entre Malawi na RDC. Tobeta bango masolo ya distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi na séjour na bango na Kinshasa wape pa bazali ko accompagner ba époux na bango na 42e sommet ya ba chef d'état ya ba gouvernement ya communauté de développement de l'Afrique australe SADC ba première dame ya Malawi ya Namibie pe la reine Eswatini pe délégation na bango ba visiter ki musée national ya République démocratique du Congo. Stéphanas Kande, pas de détail. Nabokambemi ya première dame ya RDC Denise Nyakiro Tshisekedi ba première dame ya Malawi ya Namibie pe la reine Eswatini na délégation na bango basala ki visite na musée national wapi pai ba découvrir culture congolaise na ba diversité na yango. Visite guidée et permettre na bango ya koyeba histoire ya République démocratique du Congo à travers ba œuvres locales, ba masques, ba instruments traditionnels, musique
Couture pe misusu. Bosimba ke 24 ans après koya na bango na Kinshasa. Première dame ya RDC Denise Nyakero Tshisekedi asolola ki na moko ya ba première dame pona ko souhaiter bango bienvenue kasi pe ko solola bango ba question spécifique liée na ba organisation ya ba première dame d'Afrique pour le développement OPDAP na Mokuse. Première dame ya RDC Denise Nyakero Tshisekedi atalisaki ba point oyo na madame Monica Ngengos, première dame ya Namibie pe présidente ya OPDAP. Pour suivre formation na biso pona ko sabino ke DGAI ya Caisse nationale de sécurité sociale Dr Jean-Simon Futikiaku ayambaki posoleki délégation ya CNCC oyo bayaki ko échanger par rapport ya banyongo to pe baereye oyo basengeli kofuta pona ba travailleurs na bango oyo bakozwa retraite année oyo. Nadine Sona pesi bino ba détail. Boulevard bozali komona boye babengaka yango boulevard du 30 juin yango ezwami na commune ya Gombe Mobange na délégation oyo bozali komona ezali nde délégation ya Société nationale ya chemin de fer ya Congo oyo ekumbamaka epa ya DG na bango Fabien Moutonde oyo bayaki pona ko s'échanger na caisse par rapport ya banyongo oyo basengeli kofuta na caisse nationale ya sécurité sociale pe ko trouver ba solution appropriée pour na ba agent pe ba cadre ya Société nationale ya chemin de fer ya Congo oyo basengeli bakende retraite année oyo. Fait 2000 km pour venir régler cette équation. Cette équation entre dans le cadre du credo le peuple d'abord. Le peuple d'abord, puisque l'agent actif congolais qui a travaillé pendant des années, maintenant il est arrivé à la fin de sa carrière. Et c'est dans ces cadres-là que nous nous sommes retrouvés à la SNCC avec un dossier pendant, comme qui dirait, lorsque vous accédez à certaines fonctions, vous prenez le passif et l'actif. Alors nous sommes venus à la CNSS pour régler ces problèmes. On avait autant d'arriérés de cotisations. Nous nous sommes retrouvés avec la CNSS. Bosimbake na ngambo ya DGAI ya CNSS Dr Jean-Simon Futikiaku lokola azalaka papa malamu pe moto moko bien nde atrouvaki terrain moko d'attente oyo ememi bango na signature ya protocole d'accord relatif na paiement ya banyongo na bango ya cotisation sociale pour na prise en charge na caisse ya 57 agents pe cadre ya SNCC oyo baza éligible na retraite mvula oyo. Nous approcher dans le cadre du règlement des arriérés. Et nous nous sommes dit que pour terminer ces problèmes des arriérés, d'autant plus que la carrière de chacun des futurs bénéficiaires des prestations sociales devait être retracée, il a fallu que les experts travaillent là-dessus. Et nous sommes arrivés à retracer la carrière de chacun et ces montants vont être couvertes sur base du protocole d'accord qui venait d'être signé avec un montant clair. De telle sorte que les bénéficiaires de demain des prestations sociales bénéficieront d'une pension qui découle des calculs tels que contenus dans la loi et dans les textes réglementaires. DG Jean-Simon Kiaku a exhorté na ba entreprise mususu ya ko emboîter les pas na SNCC. Tobeta bongo masolo mususu honorable Florent Lebemupia mokola mercredi 17 août akendaki kotala misala ya kotonga pont na première rue na quartier Kingabwa 1 na oyo zalaki ya kobeba makasi. Fabrice Lundombi reportage. Honorable Florent Lebemupia, l'homme du terrain, toujours pene ya ba lecteur na ye, mercredi 17 août na bavant midi, akitaki na quartier Kimbangu 1 ya commune ya Kalamu pona kotala ndenge misala ya kobongisa pont oyo ebebaki makasi depuis plus de 15 ans. Awa misala ezali kosalema na likanisi ya ba notable nyonso ya quartier Kimbangu 1 oyo basangani
pona kosangisa misolo enfin que misala esalema. Honorable Florent Lebemupia Florent, mur ya lamentation ya bana funa a participé qui efficacement lokola pe molobeli ya funa oyo abundaka tango nyonso pona bien-être ya population. Ezalaki na présence ya bourgmestre ya Kalamu JC Kadima oyo azanga kite ko féliciter l'homme du terrain honorable Florent Lebemupia pe notable ya Kimbangu. Tous a déterminé honorable Azana, il y a des élus Nabiso. Élus Nabiso ya Funa en général, particulièrement Nabiso Benabana Kimbangu. S'approprier parce qu'il est le nôtre. Ye mokope honorable Florent Lebemupia atalisa qui sont si à geste na ye. Je suis venu pour apporter l'avancement au salon. À quel degré encore je peux encore donner mon accord dans les salles éthiques. Voilà, c'est tout ce que je dois faire. Nous allons avancer maintenant. Nous sommes là ici quelques jours avec un nouveau budget, un budget complémentaire et l'objet de sous-contribution complémentaire. C'est chez nous ici. Pour encourager toute la population, pour encourager l'initiative où il y a des choses. Donc, nous avons la possibilité de mur ya lamentation ya bana funa ozali kaka yo moko le premier de la classe. Population aza komona ndenge ozali kopema te, toujours actif na terrain, surtout na vacances parlementaires oyo esili yo kaka na terrain. Balobeli ya peuple mususu bolanda ndakisa ya mur ya lamentation ya funa honorable Florent Lebemupia yewana. L'enseignement au Simbaki Institut supérieur d'études parlementaires ISEP Namokuse et feront déjà ma porte nango pour l'inscription à l'année académique 2022-2023 dans le système LMD. Institut supérieur d'études parlementaires ISEP Namokuse ba fongoli déjà ma porte na bango pour l'inscription yango et bandaki depuis le 1er juillet pour na oyetali année académique 2022-2023 na système éducatif LMD. Ba inscription ekokende ti le 10 septembre yo mutu olingaka o comprendre na molai ba tâche parlementaire même yo ozali député tope sénateur en fonction occasion yango yo epesameli bino na ISEP po na kosunga population ayeba kosalela malamu pe komanyola likambo etali démocratie boye ba faculté ezali ebele toza na faculté ya sciences juridiques pe administratives kuna toza na option lokola droit parlementaire toza na faculté ya sciences ya information pe ya communication kuna toza na option communication politique et parlementaire na oyetali sciences techniques de secrétariat toza na option secrétariat des institutions parlementaires et interprétariat toza pe na faculté administration et gestion des ressources humaines kuna option ezali administration et organisation du travail parlementaire pe assistanat parlementaire. Enfin, sciences ya informatique de gestion kuna toza na option programmation pe gestion informatique des institutions. Na ISEP kuna okoyekola okozwa ba enseignement kitoko baza na de vacations ya liboso ezali bongo vacations jour ezali kobanda de 7h30 à 15h30 ya mibale ezali vacations soir kuna ba cours ezali kobanda de 16h à 20h30. ISEP ezwami wapi kanga adresse oyo malamu avenue Taboulay ex Tombalbay numéro 1353 quartier Golf na commune ya Gombe na kati ya Notre-Dame de Fatima. ISEP eye pour na formation na bino ozali député ozali sénateur même ba oyo bazali en fonction to ozali assistant parlementaire to pe suppléant to pe olingaka kosalela yango ISEP ezali wana pour na formation na bino eza pe na centre de recherche en études parlementaires kuna ba organizaka ba séminaire ya kafu pour na koyeba ba tâche parlementaire nyonso boye na boyinde oko renforcer ba capacité na yo bokende na lombango pour na ba inscription ezali kosalema pambate ba place ezali vraiment limité boye pour na ba renseignement nyonso esengeli ko
contacter secrétariat académique ya ISEP yango ezwami toujours na kati ya Notre-Dame de Fatima na commune ya Gombe topé bobenga na ba numéro ezwami na se ya écran na bino. ISEP elobi démocratie et komanyolama bato nyonso bako comprendre ba tâche parlementaire. Sous le haut patronage de l'archevêque métropolitain ya Kinshasa, communauté famille chrétienne organisée du 8 au 13 août 2022, campagne d'évangélisation à thème famille chrétienne, comment vivons-nous notre identité? Nadina Sona Christian Kangebeni Bazaki sur place na compte ya Folingala. Nyonso ebanaki lundi 8 pe esilaki samedi 13 août 2022 botuna ngani nie ezali nde campagne d'évangélisation 28e édition ya famille chrétienne na bokambemi ya couple berger botolo tomoni bongo papa Léon pe maman Valentine tout le haut patronage de l'archevêque métropolitain de Kinshasa le cardinal Fridolin Ambongo nde milulu oyo elekaki kitoko avec impact pe idéologie na mama na likambo famille chrétienne comment vivons-nous notre identité oyo batiraki yango na livre ya Actes chapitre 1er verset 8 durant une semaine batei ya ndenge na ndenge balekaki pona komanyola pe kotalisa na bana na nzambe lolenge nini bakoki kovivre les vraies identités ya mokristu na basutem ya ndenge na ndenge oyo ezalaki pona kobeta sete na etutu bosimbake nyonso ebandaki lundi le 8 août na centre Cana particularité ya premier jour boyebake ezalaki nde décoration ya bafrère pe baseur oyo bademarkaki na musala na nzambe na koremerciaka bango epai wapi couple berger bayebaki solo na kolatisa bango ba médaille pona mikolo etikali nyonso elekaki kitoko kuna na terrain de football ya institut professionnel de la Gombe IPG na Mokuse bana na nzambe bayaki ebele ba mama bilenge basi pe mibali pe ba sympathisants c'est-à-dire bato oyo balingaka to basepelaka na misala malamu ya communauté famille chrétienne oyo basalaka ndenge Bible eloba vaut mieux la fin d'une chose que son commencement nde samedi 13 août ezalaki somo mokolo ya célébration eucharistique epai wapi omeli epesamaki na Abbé Blanchard Mingedi prêtre ya archidiocèse ya Kinshasa vicaire ya paroisse Saint-Angèle epai wapi autilisaki sous-thème na ye l'Eucharistie liée d'expression de notre identité kuna autilisaki comme verset biblique mokanda ya Jean chapitre 6 verset 53 jusqu'à 57 epai wapi alobaki na bakristu esengeli na bango bakulaka nzoto ya kristu po ememelaka bana na nzambe bangolu na nsima babondelaki makasi mpo na mabota mpo na bapapa ya molimo mpe mpo na république démocratique du Congo kaka na molulu oyo batémoignage ya ndenge na ndenge epesamaki mpo na kotalisa mpe koyokisa satana soni na misala kitoko oyo kolo nzambe aza kosala na kati ya bana na ye na Simon le grand berger Léon Botolo azwaki maloba mpo na koremercie nano nzambe mpe bato nyonso oyo basutenaki campagne oyo na balolenge nyonso mpe asukisaki na célébrant principal Abbé Mathieu Mousswa aumônier ya communauté famille chrétienne nyonso elekaki kitoko pamba te animation esimamaki na ba orchestre ya makasi tomoni
bongo vie nouvelle en Christ, chorale Notre-Dame de la famille chrétienne, Nasima, et yaki tour ya adoration ya Saint-Sacrement, et pas ywa pikolo Yesu ami moni samaki na nende ya mokete, bougie na maboko, prière pelo yembo na monoko. Ah oui, esika bana na nzambe basangani, kolo penza ami moni samaka, kuna na famille chrétienne, soki okotaki kao, okobima oke, ponkolo azalaka penza kati na bango. Botu nangani ni famille chrétienne basanganaka chaque lundi na centre Kana oyo ezwami na avenue Banalia numéro 78 na commune ya Kasavubu de 15h30 à 19h na siège na bango référence terrain à Sosa kunande ozamo bimba. Coordonnateur pe initiateur ya structure état de droit pe président ya fondation oeza na kombo na ye Victor Bosuku Ekaka arondaki visite na orphelinat Carlino na Limete ezalaki occasion pour na ko assister bango. Edi Imbani Michael Bristoto bazaki sous place na compte Infolinga. Moto ya batu, muto moko bien, fumu ya papa social oyo boyebi, Victor Bosuku Ekaka, les leaders de jeunes, oyo bazobenga mikolo la force non utilisée, na motema na ye boboto, ndenge mesala kosunga, akitaki moko awa na orphelinat Carlino, oyo ezomi na commune Limete, na qualité ne ya coordonnateur pe initiateur, ya structure état de droit, pe président ya fondation eza na kombo na ye, ensemble na équipe oyo akompanyaki ye, ayaki awa na orphelinat Carlino na commune Limete, ezalaki mpona kosunga ba orphelin, to bana oyo bazanga baboti, bana oyo bakelela, oyo bazalaka awa, amemaki zamba ya biloko boza komona, ba vivre na ba non vivre, nyonso pona kosunga bango, surtout na période oyo, bekolia baza komilengela pona rentrée scolaire, bana oyo bazanga surtout eloko te, likolo badon oyo, abakisaki kingoma ya misolo, à travers enveloppe ekuba, ya kilo neti moelon, bana pe ba responsable ya centre oyo, tango bamonaki geste oyo en tout cas, basepelaki makasi. Nzambe abosa na bino te place nyonso bokokende, bozala na difficulté te, pe lo nyonso bozala ngo posa apesa bino. Bino merci surtout na papa Victor na geste oyo asalaka pona bana. Po soki yete ye moya ko vivre te, po azana eloko te ya bokola bana. Présence na biso awawa eza bongo pona ko accomplir mission na biso. O ezape moko ya ba objectif na biso na kati ya fondation Victor Bosuku. O ezali bongo ya koluka solution pour la développer social na ba action humanitaire sur le terrain, ba conditions de vie, il y a ba orphelins, il y a ba personnes démunies, il y a ko accompagner prise en charge, il y a orphelins, il y a envie, il y a ko talisa bango bongo éducation, ba benga éducation civique. Alors, il y a une moni présence na biso awawa na Carlino, et la première fois to ya awawa, toujours que moi absent muke parce que toujours que na ba misale belé, ndenge to répondre ba activité na biso. Ils appellent pour accompagner vision à chef de l'État sur le plan social. Coordonnateur et initiateur et structure état de droit, et président de la fondation Victor Bosuku Ekaka, la force non utilisée nenga bazobenga ye, asalaki geste oyo pona ko répondre boye, na appel ya solidarité nationale, ya président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo atiela penza mayele na social ya bana mboka. Boyende Victor Bosuku, les leaders des jeunes, la force non utilisée, atika na ligne droite ya idéologie oyo. Wumela tata. Pour la bino nyonso boza na problème ya suki tope ba poil produit Tomexil ezawana lokola solution eza koteka mabongo na banunu kuna na commune ya Matete ndenge héritier mapindemi atalisibi. Produit Tomexil, eye po na bino nyonso boza na ba problème ya suki, basi pe mibali, même bana, oza na ba problème ya suki e bimakate libandi ezali kokola, ba poil ezali te, produit ezakaka moko babengi Tomexil, oyo ekoki ko soigner yo, ekopesa yo solution pe ekosunga yo, libandi ekosila, pambate ezalaka maladie, etekami esika moko, kaka na quartier banunu un numéro 1 na commune ya Matete, au sombi produit Tomexil et soigner yo. Tomexil eza kisi ya suki.
tala neti ngai naza wa depuis kala na yebi banani bazayaka wa bazalaka na suki te suki ebota ba témoignage ezali bomoni pe na bilili eza lokuta te kutu ba photo bozomona ngai mutu nakangaka yango ba photo ebele eza na telefone awa soko ye ba liboso wa bomona kolakisa yo merci eza vraiment traitement eza wana tango mutu aye liboso totala nanu suki na ye tango tokotala suki na ye ba produit ezalaka mibale tango mosusu tokomona suki na yo oyo okosalela directement tomexil te tokobana na pomade na biso moto oyo tokopesa pomade akozwa pomade akesalela na ndako ti tango pomade esili akozonga rendez-vous epa na biso biso nde tokotala pomade asali suki bandi kobonga ese akontinue na pomade to suki ebongi akota mbala moko na tomexil omoni nde tosalaka recteur nde komoni tokomi na mire wana meka okopesa sango ça veut dire eza kisi ya pota libumu eza na kisi moko te na Kinshasa wana koloba o eleki recteur tango tokomi meka okopesa sango tango koya omona bakisi nyonso eza wana tokoyebiso kisi oyo eza pona boye me recteur na yebiso eza kisi ye moko yite eza kisi moko ezale moko ne ebimaka libanda ezalaka ebimaka te tango topesi yo conseil nanu kote moko yite osali kisi na biso yo nde okomemela biso sango na cadre pe ya koélargir baaktivité na bango ONGD de la forêt à la pharmacie DFP na mokuse bazali korecruter baagent marketeur moto nyonso azali intéressé kende na quartier banunu 1 numéro 1 fe na commune ya Matete epai wapi recrutement ya baagent commerciaux pe bamarketeur ezali kosalema okozala embauché mpona kosala mosala na laboratoire Toramak. Bozalaki ebele losa ba télévision na bino pona kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple sepelaki na opesa merci na Igor Tingi azaki na sima ya caméra Christian Kangebeni na montage supervision ya héritier mapinde mingala bino topesa ni rendez-vous mikolo zali koya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke baavion oyo bomodaka na international bacompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi